Kinshasa, Brazzaville, pe mokili mobimba bino nyonso oyo bozwi lisusu occasion malamu ya kolanda Info Plus HD ya lelo ngai Jedipula la Colombe sengo na ngai ezalaka komona bino ebele boye liboso ya ba poste téléviseur na bino. Tika tofungola basango na biso ya lelo mpona koyebisa bino ke ministre ya communication et média porte-parole ya gouvernement Excellence Patrick Muyaya asalaki briefing moko mpona kolobela projet ya infrastructure na ESU en tout cas elekanaki kitoko ba détail. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qui fasse la leur. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui pour nous est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela. Mais pour ce qui concerne ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire? Tokele bongo na district ya Changu pona koyebisa bino ki population ya Kimbanteke bazalaki na esengo makasi ya komona lisusu le numéro 1 ya commune na bango Jano Kano azongi lisusu avec force na ndenge ya kosakana te pona ko soutenir vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka oyo ezali ya Kinbopeto. Motema malamu babota makana yango pona koluka ko soutenir vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka oyo ezali bongo ya Kinbopeto boyebaki ya population ya Kimbanteke bazalaki na esengo ya komona lisusu bourgmestre ya commune na bango Jano Kano azongi lisusu avec force pona koluka kosilisa makanisi na ye na kati ya commune ya Kimbanteke. En tout cas base na ye basalaki surprise pe bazalaki motivé kaka ndenge bozomona wana ba fanfare ebetaki pe mabina ezalaki au rendez-vous na ndenge ya kosakana te. Boyebaki marche de santé esalemaki kitoko pe bakendaki kosukisa nyonso na kinkole esika oyo mwa kopo mwa liboke ezalaki wana pona kosepelisa base ya Jano Kano. Kasi na micro ya Info Plus HD boyoka bango moko ndenge balobaki.
eza toza na commune Kimbaseke commune etondi le seko na ngonga oyo esengo ezali po ya liboso tokumisi nzambe na biso apesi biso pema o apesi papa Jeannot Kano azala kaka mopesi na biso ya commune Kimbaseke po banda batia ye tomona kaka malamu ebongo na ngongo babaki balongoli batotolite to regrete toka nzambe na biso azala kati na misala ya Jeannot Kano asalaka ateye kaka na place azala kaka na biso me yango na yango tobanga te tosepela Jeannot Kano akumela tozalaki na susile tolioki bangi balongola ye epeki biso mpasi makasi 2 ans ya pamba moto asali kitoko alongoli kuluna na mboka alongoli bato bakufi na balabala aza kokunda ye moko pe le numéro 1 ya commune ya Kimbaseke Jeannot Kano azangaki maloba te. Je suis surpris d'avoir accueil oyo. Naïbati Bozabo, Naïbati Sangoko, Bozali, pour organiser plutôt une marche de santé. Pour la consacrer au bureau de l'Union, Naïbati Bozabo. Et pour un gros, je vais vous dire merci, merci et merci. Tala, leader ya solo ayeba kande na makambo ya boye. Komona motema malamu oyo Jeannot Kano aza nango a mérité vraiment commune ya Kimbaseke pe bana nyonso ya Kimbaseke baza sima na ye. Jeannot Kano plus Kimbaseke égale 1. Oyo akopoya yango alongwa na commune ya Kimbaseke akende na ye kosala commune na ye mususu po bana ya Kimbaseke balela Jeannot Kano fort. Bisogna toyebi que changement ya bourgmestre et salemaki na ville province ya Kinshasa ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na commune ya Ngaba pona koyoka population nini bakosenga na nouveau bourgmestre na bango bolanda elema oyo ya Julie Malongi pe Edith Ezine. Yambi bourgmestre na malamu mais bosenga na biso mingi ya liboso ya l'insalubrité parce que salité ya makasi ndimo somona biso ya chako to esika ça la fait fort. D'abord, on a entré à la commune de Nézène. Tout le moyen, il y a soutenir pour mettre sur aïe, au hasard, il y a plus de longo, pour tout ça, la moussa, tout le monde s'en va. On est baïki, on va les caguer les bosso, on consacre, parce que là, on va le mettre à la quitté. Toujours sur pour les métiers, on va la maille, la salité, la toliki, ce qu'on a, le changement, là, on va les bosso, salubité. Et là, on va mettre la lobby pour la jeunesse. Comme tali kuluna moibi comme un peu ko diriger jeunesse d'Abisso ko encadrer bango on appelle un changement total on a qui wa longwa ki liboso na wa yena sima différence c'est ça bon to sepela ni nenga yaki anga za nouveau venu na ngaba nenga yaki surtout le roi to mona ki azaki mwasi to mona na musala ya mwasi nenga za rapport maman za rapport na batu. Nayebi keta mama omi makambo robonga mama na ndako nda bongisaka makambo ndako nyonso etele mestre oyo ya sika ye abongisela biso nzela po nzela oyo eza mbongo surtout bato oyo bazosala bamariage coutumier et civil balingi nzela ezala bien po soki nzela eza bien te bakokoka kolela te na nzela ama biso babanga awa sile komi sekte makani moyen toteka eza te nasiki ata molinga bamonde environnement ezali salite volonté na ye mo esalimaka sa volonté sa fete so abongisinga bape ezali lomoyebona nga botemu nanga bamekisa mboka na biso Congo ezali pays démocratique oyo biso nyonso toyebi que après 5 ans tolekaka na baélection est-ce que population congolaise to pékinoise baza prêt pour na baélection en 2023 oyo boyoka ba réponse na bango na micro ya Edith Ezine pe Julie Malongi. Motema mutu na mutu ana motema na conviction na ye na ndenge azokoludzela likambo mutu azozwa neti aventure mutu azomona eza réalité mais ce qui est vrai dans un premier temps lokola tozana ba carte d'identité te tozali kotambola na carte ezali carte ya enrôlement oyo ezokoma biso na élection puis après élection tokozwa ba carte d'identité na ndenge esengeli alors mutu nyonso abengami aza congolais il faut participer ya kokende nanu
tozwa carte élection ezala te biso tozokende kaka ndenge bazomemela biso carte bazozwa carte oui nake ozwa carte après carte totala nini ekozala nini mpe ekozala te vote eza devoir civique motu nyonso esengeli avote eza devoir oyo kwakende bainakende kovote moto oyo ya boni soki nga naboyi ou bien naboya te ntango eza déjà organisation moko eza installé donc ata oboyi na yo mais yango ekosalama kaka donc ça ne sert à rien ya koboya malamu ozwaka carte wana eza carte provisoire identité l'état tozwa oyo bakosala biso na avenir nga ata batiango lobi parce que naza déjà enrôlé et nazolinga ekende mbangu toleka na vote les meilleurs gagnent mboka ebonga totika baconflit ya baassociation ceci cela moto abima abimisa gouvernement abongisa mboka abongisa salaire ya bato mboka ebonga. C'est ça notre problème. Ma famille d'abord, basi va s'enrôler. Vous allez dans la carte la biso et puis tous les langues mukolo jour J yango. Côté mususu congolais asa prêt pour la élection ya 2023 pe mutu nyonso aza na posa en s'enrôler pour que aleka na ba vote wana mekoka mwake na ba bureau ya enrôlement misala ezotambola malembe na ndenge ya kosakana te ba reporter ya Info Plus HD bazalaki na quelques bureaux Bulanda. ndenge bapesaki un mois po enrôlement esalema bato bazalaka ebele atake ngai kongole nazolobaki il faut babakisa ata un mois mosusu po bato nyonso bazala quand même servi parce que soki motu nyonso aza servi akozala quand même à l'aise wana tokoyebaki balani bakokende na élection balani bakokende na élection te balani bakokende kovote balani bakokende kovote te susi na ngai ezaki babakisa bajour ubia babakisa un mois pour que bato nyonso bazala enrôlé vraiment na babiro na chaque biro ifo ezala banani mibale mais oyo omona moko kaka ekomika bato bofokina te biso babongo profilise mbongo wana ateko na sema mais soki mbongo eza te mwali atya yo na klasema eza te mosala yango na mbongo tokosala yango boye esili mama mpo na ngai naza koloba boye ya solo bobakisa biso mikolo parce que na kati ya temps oyo etikali 14 jours oyo eza mokie parce que ndenge tozokende kovote kuna tozokende ozwa carte pardon na bureau bato bazozala ebele mais bato baza ebele mais machine mokie mpe bamachine yango eza nango bien te ezosala bien te ezobloke yango wana na temps obino bopesi eza mokie 14 jours bobakisa mikolo eza foti na biso peuple te eza foti nde na bino gouvernement bamachine eza bien te epe bazofandisa bato mingi 2 jours 3 jours ozwa carte eza bien te botala likambo bamachine mpe bobakisa mikolo na kati na ndenge ya 14 jours oyo Kin Bopeto ezali vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka kasi kotala malamu ndire congolais vraiment topé kinois a koti nanu na vision wana te est-ce que Kin Bopeto ngo ezo simbate bolanda réaction ya population na micro ya Edith Ezine pe Djibril Sasa. Po paro to somona te po pesate o papa Jantiningo Bila yo tinga biso poste OK na Kin Bopeto batika koutilize kombo ya Kin Bopeto wana ekomike système ke babimisa mbongo na gouvernement bale yango so Kin Bopeto ezosalema awa biso tokozala boye te bokota na katikati ya baateni botuna bato bakoyebisa bino salite eza passe partout mbula ezobeta boye bozosimaki banye ya bato botambolaki na kati ya banye apropos ya nini batirele eza te bazo baterasi eza te Kin Bopeto m'a commandé Kin Bopeto. Partout au coup de salité, au qui est en salité, Kin Bopeto, on a pas commis, on a Kin Bopeto. Balobi Kin Bopeto, mais on a pas commis. Donc on a limité, oui Kin Bopeto a limité. Ok na commis, Kin Bopeto a commis. Personne n'a pas Kin Bopeto a Kin Bopeto. On a commis na biso na lemba Kin Bopeto a Kin Bopeto. Mais éviter ba commis na biso lokola ba konzi bazala et comment on va sortir.
okota na bafamille omona ke kini eza salite kini bopetwa ezosamaka na baboulevard na babalabala to ndenge nini me na bafamille sikoyo kini bopeto ngo ezoexiste te yango bino bapoto osenga bino bapoto oyeba mpe koameliore eloko wana oyeba mpe kota bamesure nini oyo kini bopeti boekekeli eza bonne idée yake mboka eza nation mboka eza nation na kati ya boulevard te na kati place oyo public te mais bokota ne ya bapartie bomoyebake kini bopete ezoexiste te ezalaka mpe te. Bato mosusu na mokili oyo bazanga na bango mawa kotala ke papa moko asala 55 ans na société moko en place mais basundula ye kaka boye ata de compte final te en plus pe aza malade ayaki kolela na micro ya Info Plus HD. Kombo na ngai Kandula Adolphe Teka. Alors nasali na mukoko un mukoko ngilima matete. Alors nyonso oyo basali ngai ezali na ngai na motema yango nde nalelaki na bakonzi batalela ngai likambo oyo pamba te nasali mingi nayibi te nakimi te naza déserteur te et puis alongoli ngai amoni ngai te abengesi ngai te apesi ngai mpe papier moko te oyo kolakisaka ngai nasali na école conventionnelle Kimbangwese 40 ans ezate et puis apesi ngai pe copie ya lettre ya révocation te na cahier ya transmission na signé eloko moko te donc nazali eloko moko na kokolakisa meme na bakoko na ngai te ke ngai nasali na enseignement Kimbangwese 40 ans 15 ans na officiel ezate naza kolela na bakunzi na pasi ya boye 40 ans na Kimbangwese makambo oyo basali ngai asali ngai mokonzi jaune maveve alongoli ngai na pasi na ngai amoni ngai te akosi mpe ngai akosi na mwana akotinda nga social atindi te mwana mpe yeyo alobi akotinda ye na aremplace ngai apesi affectation eloko moko asali eza te yango wana nalobi boye botalela ngai dossier ata na pension atinda ngai te nakende 55 ans de service nalingaki nabima pension na 95 na mobutu abimisaki biso pension te de président mpe baye tata na mwana basali eloko moko te sikoyo Félix aye ngai na leta sans fra te alongoli ngai na lere président alingi abongisa enseignant amoni ke soki atiki ngai sino moye te alongoli ngai akamati mwana mwasi atie na place na ngai. Les mots possessifs ezali bongo nzembo ya bandeko ya le français par la musique na kati ya album na bango les fous du français soko lingi mwana améliorer langue française na monoko na ye ko hésiter te sombela kaka kit complet ya album oyo jamais okozala déçu. Ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, Métessé, nos voleurs. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, Métessé, nos voleurs. Possessifs, accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa. Notre et votre leur, Métessé, nos voleurs. Montons son,
la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Yo moto osepeli na nzembo oyo le mot possessif soko lingi ozwa kit complet na yango adresse yango yo. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai pona kozanga kuyeba kuyo. Papa Louis Gronder Chikanga lubila yo Zila siko yo ndeko na ngai ilenge mbana papa mama mwana ya muke iponi mbula te umbaza kubenga na mnongwa ni Faransa iponi ange te bozo yuka ngai surtout na yo muto za kuluko bima kubanga iloko parce que za ukanga ukutani na president ukutani na nani français uye kula mutanga pe kukuma pe kuluba kule za cha kupewa isateo mimi nasema isateo ewa safi izate quand je te yango na zona kisanyo William Zomon lo William Tonnerre ayebi yobo aponi yote abengani yote mais abengi yo yaka odingo ye kula français oyeba kutanga oyeba kukuma oyeba kuluba yango kit complet tuzalaki kaka na CD ya pamba mais sikoyo tukomi na baflash landanga bien tukomi na baflash oyo flash 10 izali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndenge moto mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na CD moko nyonso oza kutala uza kuyekula uza kuyeba kutala kuyeba kukuma kuyeba kuluba en parlant langue français oyeba kuluba iza pononere soko oyebi kutala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobi soki olingi ozwa flash disk na biso mibale oke na librairie Défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du Commerce ezwami lisusu na 12e rue Unité pe lisusu na Régulier okoki pe koya na bureau na biso ya les Français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien.
Pona koyeba mingi na o etali album Les Fous du Français to yambaki moko ya bandeko les Français par la musique et aki na plateau na biso pe alobe album na bango bolanda. Bandeko baboti, bandeko bana biso, pe bandeko promoteur ba école. Par rapport à l'élément to présenté qui dernièrement to équipe na bino, to mga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Kruner. Projet ya a initiaka tondima to accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment, ça a un grand intérêt pour nos enfants, mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Oui, français namboka oyo langue enseignement. Yé azali professeur, azo tangi sa français na l'école. A constaté défaillance mingba va faiblesse mi s'appelle élève. Atangi si mbola ebele mais niveau abana français za ko diminuer kaka. Eza ko kita be ko kita. Il y a une idée, il y a ko tangi sa bana wana. Il y a ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu. Omoni likanisi ya azui, yangwana vraiment faut te féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope. Mateo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau bana so kitabe ko kita. Na leisa bango siko na musique. Allez, siko yo ye a côté si banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oya atangisaka na classe a côté si atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio oyo eza ba vidéo na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango exemple lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Et bien faut baser ma bomana, les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, azako yemba pe ba notion mosusu maté les kana classe les 4 points cardinaux. On est allé cours de français et mes géographie. Nous c'est ça kana kati. Et ça 8 chansons mobimba, mais ce côté nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça dans l'album français est la langue enseignement. Français est la langue officielle au niveau administration. Mais français, ce que tu as mis à niveau ya mboka, français ezali, et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na ba to mususu. O ba bilinga la tête. Par exemple, na ke France, na ke Canada, na ke Côte d'Ivoire, na ke Congo Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le baté parce que bon ba ko le balingala. Mboko ba le balingala té, ba le swahili té, o ba le ka ki congoté, o ba le chiluba té, na ko le en français. Donc, nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc, ils ont intérêt à maîtriser français. Alors, dès qu'il y a une initiative, dès qu'il encourager pour à partir à moi, déjà maîtriser français, à partir à l'école. Tokomina suka ya Info Plus HD ya lelo, merci na confiance et fidélité. Oye bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso, merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD na musala. Oyo basali bino un grand merci na le valable motomoko bien. Nga la benga kai papa social gypsy aboni na pesimbote na papa Evi Makuba. Oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD na bosante bana ngamba nyonso kasi soki Jésus Christ. Nzambe ya pasteur racheté lita aye itenga ina bino to kutana kaka awa.